simba te, ça ba relation mosusu ba séparango te. Ça ba relation mosusu o uta ipanzambi. Et ça ba mosusu ba na spiritualité moko élevé. Na pesi exemple ne simba na spiritualité moko ya makasi. Naza mutu aza spirituel makasi. Na lingi spiritualité makasi. Na mutu naza trop spirituel. Na makama mulimu mingi. Sikoyo, na jamais na kokutana na mutu oyo oza na spiritualité te et simba te. Parce que avant de kokutana na mutu aza mutu molimo, mutu aza spirituel. Po akutana na mobali ya vine to mwasi ya vina ye. Yete mutu aponaka. Le monde spirituel ne ponaka. Soko za mutu aza spirituel kota nzambe to koto ya kota nzambe to koto ya ancêtre nde balobaka. Na ebisio soko za mutu aza na spiritualité élevée. Mobali nyonso to mwasi nyonso yo kobala. Il faut zapper mutu aza na spiritualité. Il faut zapper mutu aza spirituel. Pourquoi? Parce que libala eza spirituel. Bato bafanda na mabala basala ba 100 ans na mabala basala ba 50 ans, 20 ans, 30 ans, 8 ans, 10 ans. La plupart ya mabala wana ezalaka spirituel. Suko imaginez mutu aza basé na spiritualité. Avant kutana na mutu, monde spirituel ne pona. Vous comprenez? Même côté nzambe, même côté ba ancêtre. Si ce n'est pas côté ba ancêtre na kolo bande batu balobara makamba boko ko bani. Vous comprenez? Voilà, sikoyo, bango sikoyo, balinga ba séparer na mobali na yo. Balinga ba séparer na mwasi na yo. Mais ba bosse ne ke yoza muta molimo. Yoza muta molimo, pe mobali yoza na ya za muta molimo. Siko bino na bino bate destin moko yo kutani. Eza passe pour ba séparer bino. Nazo mona batu bakota ki banda kwa ndenge na nini. Batu basala ki ba forme nyos pour ba séparer yo na mobali na yo. Mais simi na ote. Nzamba bi nebisa batu wana o ba osala bongo. O bolinga ba séparer na mobali na yo. Bango ndi ba relation na bango ebeba. Pourquoi? Yo na mobali na yo na mwasi na yo, moto séparer bino azate. Parce que beaucoup na volonté na binoté. C'est le monde spirituel. Nzambe ye moko asala ki beaucoup na mobali wana. Nzambe ye moko asala ki beaucoup na mwasi wana. Bolingani bozana kimi bomolaka ba discussion moko mike ba problème ko mike ça ngo binoté. Eza mobali na ote. Ya pe mwasi na ote. Eza batak. Ma mauvaise énergie. Bon, style de la bino. Pour na se séparer na mobali na yo. Mais esimbate. Malgré l'effort, bon, ça la nenga molili ba séparer bino. Esimbalante. Parce que couple na bino eza destiné pour ensemble. Couple na bino eza qui préparé déjà dans le monde spirituel. Couple na bino déjà nzamba imposa famille na ba lingango. Nzamba imposa ora elbala na vie na yo. Ata Satan moko le diable oko séparer binoté. Ata Lucifer ye moko oko kate. Ata ba ancêtre ba moko oko séparer binoté parce pourquoi? Ata ba ancêtre ba moko oko séparer na moi sinoté. Pourquoi? Parce que loi mitindo e ute pa nzambe. Parce que nzambe nde mutu apesi moi suana. Nzambe nde mutu apesi mobali wana. Ata Satan ako séparer binoté simbate. Bato na bolinga ba séparer parce que ba moni destin, ba moni ndenge okende ne bo okena relation na bino. Ba moni bo okena relation makambo esimba, makabele efungoma. Zuwa. Bino bango batamula ki malamu na nzambe te. Yo zande mo la bango te. Bayebi ba prière yo salate. Pose mobile kitoko boy. Bayebi te. Bayebi ba prière yo salate pose monsa kitoko boy. Bayebi te. Bayebi ba sacrifice yo salate na ba prière koke bangomba kolela libala butu tongo zolia te ba sacrifice ba jeûne de prière kolela na nzambe. Bayebi ba sacrifice mobile na kota te pona koluka mwasi. Ponza ma pese yo.
bayebi ba sacrifice yo posala te mpo nzambe apesi mobali na yo ata bandoki basangani ya monde mobimba ata satan ye moko le diable atelemi soki da mokonzi alobi mokonzi apesi yo libala moto akobotolo mobali no aza te moto mpe akokabolo aza te parce que lolo ese ndimi soki na famille no bobalaka te nzambe impose libala mpo na yo nzambe impose famille no baaccepte libala na yo bato mosusu babengana mpo na libala te bato mosusu babengama mpo babala ndeti yo otala nga obengama mpo obala na profetize na vie na yo yo na mobali no bobala na yo na mobali no nzambe apesi yo soki oyebi ke oluka mobali no na kisi te oluka mobali no na nganga te oluka mobali no na losambo oluka mwasi no na losambo oyebi ke nakota bapriere mpo nazwa mwasi oyo naa na ye osikoyo nakota bapriere mpo nazwa mama mwasi oyo nazwa mobali oyo yaya ata famille no basala ata bakoto ndaka nganga esimba nango te soki bato bamesina kokabola mabala bato na bareseau sociaux parce que la plupart soko oposte mobali na yo otie mwasi na yo olingaka mingi na réseau sociaux otie na profil na whatsapp otie na profil na instagram otie ye na tiktok na yo otie ye mpona kosepelisa mobali na yo oke olingaka ye oza fidèle bato mosusu zuwa baolinga bakabolola mobali ato yebi bango te te bamoniki mobali na kitoko asita baa bien baolinga bakabola yo bamoniki mwasi na kitoko mwasi na aza danger mwasi na propre a bien baolinga bakabolo yo na ye esiko nouvelle nazo opesa yo moto akokabolo te zuwa eza na bato mosusu na réseau sociaux bakabola mabala bato me bazobosaki mabala mosusu bakabola yango te ndeti libala na yo otalanga moto akokabola yango aza te parce que place oza mobali na yo yana mabolongo kolele pa nzambe oza mobali no epanganga te pa nzambe oza mpe mwasi no epanganga te oza mwasi no epa nzambe bao bamesana kokanga mibali na kisi bamesana kosala mobulu moya baza stable ya mabala bango eza te mpo vi na bango ezaka bon yo tema vi na bango eza stable te na kota relation ya bolingo bangi babebisa mabala bato mosusu na profetize na vi na otala nga moto obebisa libala no aza te ata poste mobali na moto okanga libala no aza te parce que la plupart soko poste mobali no kaka bandoke misu mibale minei baye kobebisa libala na baye kobebisa relation no bakomi kotia no koswana bakomi kotia ba relation mais bazobosaki mabala mosusu bakabola yango te ndeti libala no otala ngai libala no ata basene moto akokabola yango te parce que mwasi na nzambe moto apesi yo na profetize moto akabola bino aza te ata satan ye moko le diable akoka te ata le diable ye moko asepare na mobali na yo te parce que moto asengisi bino ya bino moko te ya nde nzambe nde moto asengisi bino oyo nzambe asangisi yaya nde nakokabola na profetize na vie na yo obala mwasi na obala mobali no bobota boza stable publie mwasi no ndongo olingi publie mobali no ndongo olingi aza ya yo nzambe nde moto apesi yo parce que bato mingi babangaka mi kotie mibali na bana baposte pourquoi parce que bakoya okota bandoka nganga parce que bakobebisa nazomona la plupart ya mabala mingi ezokufa na réseau sociaux so oposte ka mobali na yo boye omona problème ekomi na relation na yo kosona ekoti makambo ekoti mais na barelation mosusu ntango bango bakosala bakisi bolinga basepare bino ntango bolingo emata lisunde yango wana parce que ole kisi na bango kindoki na bango bamvutema na bango ekabola bino ekomi soko misu na bolingo su makasi nayebi couple moko na réseau sociaux mobali moko boye aposte mwasi na ye apres koposte mwasi na ye alinga mwasi ne mingi mama oswana wapi bayaki bato donc ntango aposte mwasi ne bato balingeli bango boule na bato ayebi te mama bakotele bandako ya nganga bakotele baceremonie bakabola bango bayebi te ke mobali ye moko moto ya spiritualité mwasi ye moko so moto ya baspiritualité mama olieke bato na bakabwana bolingo ezomata lisu nde koleka yaya
na prophétiser na vie na yo faut ozala spirituel